Mukenzi Azotelema Mansour pour encourager na maboko. C'est le plus grand miracle acclamé pour notre Seigneur Jésus. Comment est-ce que ba millions ya batu bazolanda Mahomet na sima ke tozali ba musulman mais suka na suka ozanga bomo ya seko na décida ki na kati ya motema na nga na lobi ke ekosimba lisusu te na boyi. Kombo na nga ya famille ezali Mansour Mukendi, mwana ya Alhaji Ntengu na Mbujimai. Nakola na religion islamique, natanga religion islamique. Ezalaki na sanza ya Ramadan, ezalaki 3e mois. Nabandaki kokumba swala na mosquée na biso ya ville. Soki outi sozako mozokende magasin, ezali na mosquée moko ezali wana. Nabandaki ko diriger swala place wana. Et komaki ba 3h prière esili na mati likolo, place ba tchelaki nganda kwa kolala, nabando leke l'internet. Na kokwea na chaîne ya prophète. Bon, objectif nanga ezalaki te ke nga nazala franchi. Te. Premier jour na landi, na s'intéressé pona yoka ye mingi. Lobi nango pe na zongeli kolanda lisusu. Eloko na yoki oyo ebenda kinga makasi eza kolobake na Bible ezali na 3 paroles. Ezali na parole ya batu, ya Nzambe na ya Monguna. Deuxième problème, na ekoyoka ke eza na différence entre Jésus na Christ na Jésus-Christ. Or il y a des pasteurs on a sala na bango de baba telemelaka place moko ya kolobelaka ke Jésus. Bon. Na Jésus o baba ndoko lobela nazo yeba te balobelaka Jésus nini parce que zana ba Jésus ebele na uti oyoka awa. Ezala ki jour moko na uti réunion po base na biso ya réunion ya ba prédicateur ezala et pas égyptien moko azana magasin. To uti réunion elzaki prévu na Kematadi. Tango nazo zonga na komi na rompe magasin namoni sœur moko aza awa Sandra Lina. Tellement que na banda omoni na ba vidéo mingi. Bon na banda o douter ye ou pas. Bon, namoni akoti na mutuka na landaki yeti na mutuka wana. Na tuni est-ce que yonde Sandra Lina namona na ba vidéo église moko boya lobi oui. Po na nini? Na bise nazana besoin ya komona prophète Emmanuel Dodi. Alobi pourquoi na yebisi nonga naza musulman mais naza na besoin kaka na kutana na ina solola na ye. Ayebisi nga okay ata siko soko lingi na komema yo na yebisi te siko te parce que na soir awa nazoki matadi. Soki nazongi na kobenga apesi nga numéro na ye nga pe na pesi ye numéro na nga. Na kozonga dimanche wana nazonga ki na benga ki ye na ye awa zwinga akotisi nga na kati après kilt na kutani na prophète. Chose grave. Jour nakutani na prophète nazongi na ndaku na loti prophète azokabelanga esu me ya pembe nga na lota mutute parce que na islam ezana ba prière mo batangisa biso ko lota mutute donc soko loti mutu eza kindoki c'est la première fois. Alléluia. Na loti azokabelanga esu aloti oyo balota kate même dans l'islam bakolota ngai.